Kalisus Mamba, danger de ce beau ami, BTV3. Chaîne sur YouTube, BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site monene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3, on se retrouver. Merci la bande de Kobalandi, ba obalanda kabiso, ba obabenga kabiso, ba benga kibiso la fois passée, ba pesa kibiso moi ba soutien, ba bisi biso ba isina migrer to c'était l'émission na yo, merci de vous continuer à pesa biso ba conseil, pesa ba maman na biso ba conseil. Lelo to ko lobe biso su makambo etali kaka, makambo ya mabala, makambo ya ba couple, ndenge makambo yo se passer na ba mabala na biso, ba couple na biso. Ba papa na biso pe biso mieux so ba papa. Papa boza ba erreur ebeli boza moi ba mbeba ebeli là tout pesa moi conseil na ba papa neti to ko vanda pe boye papa yo ko vanda na ndako na mama na yo ko vanda kana ndako na bande kwa mwasi ya bande ko ya bali ya ndiko bande kwa basi na yo mais on se comporter na ndenge et ça mo bali so lingrate bande kwa mwasi na ba ya ndako te papa respecter bango batelaka bango zala wala pona bango pour appeler au respect bilo so amoni que non ya ton et ya te pas ngate bat na ndako na avec prochainement to ya biso chose bonjour au moins na ko bota et que azana besoin ya bandi ko moi ne osani ko benga bango mobali yo moko se respecter ni pesa respect ndo pa libala ni pesa respect na bango kilo ni pesa respect na bandi ko basi na o pe ba camarade ya basi na mobali mso ko kuta moi na ya bi ba camarade na ndako kangeli ajimbani alingo pesa ba ombo tena ngaka te ko ya bini mosi ba mwana sham yule biso nini ya ngaka te ko se comporta ba ye osa nini bina ko ba bima te papa faut comme ça ba camarade ko sola souvent na bango oye ba nini le mosi na alingaka papa yo so tuna mosi na alingani iso yeba déjà posé à mosi na kuna letinga na ngambani na chérir là apesa nga tendresse apesa nga affection apesa nga surtout ba cadeau papa yo sala ngo est-ce que vous pesa maman ba cadeau moi me pas aussi ba pesa moi bis kala et lui joue pesa maman bis na nda côté par respect papa pesa maman bis so la maman pesa maman ba conseil ou bi ba éducation sur besoin la papa pour rata papa papa parent toujours on anda kwa libala il faut pesa moi sur conseil il faut c'est que ça moi moi si nous sommes en vigueur au corps de personnes nous baiboli à fourchette pour nous sommes pas la banque aller à la fourchette mais nous sommes tous en aponaï on l'a essayé de aller à la fourchette on l'a essayé de bavandaka on l'a essayé de balubaka et ça moi si nous sommes affimaka aucun na bureau aucune personne nous dit azo filmer yo mo papa ça ni pour gabi tu la peki ça ko filmer la miso batute maman moi ce qui place au filmate surtout que place de filma pour les sanga payer pour yo mon pe pour la ngamo au monte que son na maman déjà dans le bon mais là mi ba mi suba sola te baganga ka papa o gangela nini yo ba so gangi do solution o gangi za solution que do fo loba comme ça moi sina o camarade na comme ça le quoi mon ninga na yo donc bombe ya ke le côté beta la caille de tout et de rien yo mwana nde mwasi alinga mwasi olinga makasi akoyamba o makasi abantu yebiso nyonso eshe biso kine ba camarade na otovane pesa utakunya la saki bu mona o ya kule ba kine surtout yebi dans ce sens là et puis na mona mete société na ba mbalo ba saka ba sensi oni bisama parler pour na terme papa tozana ka poto rappeler bino ka to lo ba ka po ba terme tout ko kangote mais tout le ba ngoka ndenge ka bo yokeli ya mwana mobali mususu arriba ko respecter ba boti na ba boti ya mwasi na été eza mobali mususu kanda eleki ata komisi kanda lokola camarade na ye mama bokilo mususu zena problème na ndako na bokilo ye mususu apesa nota conseil sur papa ndenge ni bozuli kande makamuzo le kanda ucha kimya mama wa nugandi ya mobali to ya ibo ba kuna to la samo ano kindumba papa mama wana bote yo mwasi mama wana soki mama wana te bulu linga ki mwasi wana te eza mbala mususu to abala ta mwana bato te apesele ata infronté
mais azofinga mabokilo azobanga te liwaza mabokilo oyo biso natala biso bato abanduluka tozalaka so tomoni bakongo tomoni mobali penani mabokilo ye na ndako ya mbote ezala ya boye lelo ekomaka maboni wani espèce te mobali yeba korespecte mama bokilo yeba korespecte mwasi na yo fo pesaka mwasi no baconseil osoutenaka ye dans le tout oyo mwasi mosu ayebaka ata bakolera ayebolata te mais yo mobali obetaka forme makasi donc mwasi ayebi kolata te yo mobali kaka libala tu vas faire quoi okobenga okotisi ye boutique yaya eza na mibali mosusu eza na mibali mosusu obengi ye obi chéri yaka place boye tofanda bakamana tofanda place de castar tofanda groupe boye bato ebele bafille ebele bavricho mobali wabimia na chaussette mo ana kilote mo amabe yo mwasi babengi bamoni obeti forme mama soki omoni bongo fosala nini obengi ye pembeni lobili ya bozonga obengi pigere mpo omela ta eboye yo tobetaki sete na la fois passé tosaki bino ifo boyebaka bosi ya mibali bilamba avant abima mpona baerreur wana meme aza petite ami na obengi na mosika deja yebisa sheri olati ndeni ndaka bolata so eza te asimba ya mbongo mema ya ata place boutique mo ata place mo boye mwasi mpa créela mobali na ye okréele pe olatisi opesi ye mpe bilamba alati orepasele ya moko orepasele obongiseli okitisi ye le moindre de chose mpo osimba batouche te nde mo mpe na papa oyo mwasi na ngai alataka bien te mwasi na ngai bakata bacouleur elo ni faut ça mama yaka yoninga mwasi nete eza mibali biso balinga basi mibali kanga bajipana kose alinga do ye mpe alinga nde bongo mais mibali mosusu balinga te mais ye mpe alinga mwasi na yate bajipa mokuse robe mwa sexuel tipa mwa sel mwa banasu kua yango bongo balingaka na bango sikoyo yo moko papa fosani omemi mama na boutique mi mama mpona oyo zwa oyo po mama azomonaka mobali na asika alinga bavo oyo ya nde mo mpe na papa donc c'est comme ça donc tozobeta vraiment sete mingi mpo tozomona bamabala yango ezokufa mingi libali ekoma kosala ba 2 mois 3 mois libali ekufi tokobaka dacha toto baafricain libala il faut tozala na ngo donc eza lokola mobali lokola fo azala lokola camarade na ye mwasi mpe fala lokola camarade na ye il faut souvent kosola na mwasi il faut souvent koyebaka mwasi na alingi nini dans ce sens là papa bolemba biso te tozala na kaka po topatelaka makambo yango tolobela bino kaka ete lokwa fie nazolobela kaka basi fie nazolobela kaka mibali te nazobeta tous les deux côtés mpo mabe ezala te mpona boye na bobenganga te mireille yolobelaka kaka boye yolobelaka kaka mibali te nabetaka tous les deux côtés mpo place mabe ezali fo tobongisaka kaka jamais topelisaka moto place mabe ezali donc c'est ça nena loba lisusu boye bapapa na biso bapapa na biso tolitotuna bino est-ce que papa yobimisaka mama papa mosu akoma mwasi nanga akoma na ye monene gaya naokende wapi mwasi momi babongisaka suki te naokende wapi te papa memai na champ de coiffure basala ye suki latisa ye boye aolata amonene papa mobo esalisaka ye bafuze yango mama toyesana mama architecte moto mobali solo obe ezaka elengi mo mobali nyonso bosala promenade na mobali ezaka elengi makasi na moto oyo olingaka dans ce sens là et puis lisusu toyebisa bino lisusu nini est ce que papa soso déjà kotanga babimisa mama okende ata na restaurant mopa mama akoma konvie bakamade ngakende mobali nanga boye mwana tosalaki mwa selfie donc Facebook pe pai WhatsApp pe pai azokonvie baninga yango monaka place faillite na bolingo ekotaka yango wana place bolingo ekomaka matata yango wana mpo soki ozwi ntango kokende na restaurant bofani bino mibale moswa sheri omoni boye sheri tosala projet sheri nazoki mwa boye sheri yango wana nde ezosala bien na kati ya bolingo yango wana ezosala keno faut vous soutenir, faut vous en harmonie, faut vous en bien. Et on dit que moi si ok na ba ujana. Ba ebisi moi si lelo. Otembe asandu ko bon mama mebele papa. Otembe asandu ko lelo ko bomba mais je faut ko so bomba te akolinga a se déchaîner. Donc sika ko sala boye. Yeba ko sola na yeba ko sana yeba ko pesi ba conseil ba ko soutenir ye.
donc yeba place wa saka mo ba fali ya mike vandi sai sola na petit basi uspa ni ngaba pesa ngaba kado donc de bibula musa kado tena mama moi c'est pays sous nga papa ta sous-vêtement comme moi moi c'est pas nanga ke ndale ba puta ke ndale chine moi c'est les sous-vêtements pour ani pour kuna les choses mais sous-vêtements là yo maman ils est nécessaire sous-vêtements yo papa ils est nécessaire cadeau tout d'abord ya yo moko papa oui na cadeau et puis si maman ils est bien ma casse ils est bien pour eh au cadeau papa ça est dans un jour eh papa ça est dans un jour maman ça est dans un boudin c'est comme ça là et notre toujours plus ça nous toujours bête à c'était par-ci par-là donc tout ça va bien bah couper ça va bien tout ça va banno bah opportunité te ba ko tana kat na ba ya biso ba baby ça va mabana biso ko banno ba ko na niveau ba kisi ba niveau ya chacha biloko soki nini moi biwa mama yo ko fungwa manza ma yele peso yeba kate yeba peso sala kate sala yande mo papa to mo pe ba simsa mabala pe susu bazo bima pe libanda kwa ni pro bizu ba pela papa olingano pesa mo pesa no vala na kujana obusana ke mama faza na ndako na bana toute la fois parce que mine ba pele belé na mona ke belé ba benga kingai en tout cas na sepela ki mingi pour soutien na bino na sepela ki mingi de soutenir biso et ça la ranga bien na okape ba kimso zo benga Mireille en tout cas merci ngo lo ba ki boye pe ba papa ba congé papa ba be Mireille merci ngo beta ki boye pour mama pe ba congé maman zo attend ya ko sola na papa zo attend sola na maman et puis tout ça na ma conseil papa yeba ko soutenir maman yeba ko soutenir papa boza na surtout za mingi izo banga bana ko pesa papa bis un instant il faut que ça papa bis vraiment papa pesa na gena ko pesa no mo li to ça la bien on le fait matisa bon moi ba jeune nda papa papa ne pas vendre quand les kalumi maman ezani ko ni elumi solo la kabina papa pisa bango pisa ka papa ba conseil zala papa donc zala kana le commissaire kwa camarade na bolingo le kaka mingi ya neti ngana ngana bolingo ngana ngana bolingo makasi aninga bolingo donc sona zuno bani na ngai kelo na vanda nae na ozane donc ya jeté jusqu'à lui faut donc qui parle bani na bino bani na ngapo yeza na bani na donc biso pe ba maman tout biso pe ba obalanda biso bola l'exemple américain donc et ça la vie bien makasi ti presque sur le kindi ba te la pe bana na yo tu na pe bana pe sa pe bana na mabondeli nzambe aza kati na bino merci à nous sur la caméra kabungo merci ba soutien bino le benga ngai na ngalo benga ngisa nga bien mbote bien na ba olo surtout balanga biso ba soutenir biso ba dédicace belé à Freddy Kubashika Mireka bongo petite sœur no propre zana ka pona yo yebika yana leli balobi David Lutete Chikon pamba moninga ya Freddy Kubashika donc c'est ça quoi David Lutete na oya ndako yebika to sa mama neto baki na oya makasi. Merci de m'indiquer surtout à soutenir biso David Lutete ta Mireka bongo lila na leli trop bien na vie na oya ka ba secteur wana yebikandeza to sa makambo ba gigile ta moninga Mireka bongo de longue jambe taille bombe ya yonde ya ngwana zwa chacha kuiba zolo mulai mwasa zolo Mundela Costa de ba soutien ba bombo tenir surtout ya ba caps ye moi na bino leki na bino azana po na bino na pesi susumbo tenanga na niketi lisingo mona ni ma copine de longue date yoebi donc na pesi susu Misha Onia na ngamoko yozawa na pesi susu bango tena ya kato Onia et si soit beau bien famille nangai famille kabongo ba nangai mes enfants Maria Curtis Frida yobikaba ba nangai ya motema ya bonsoir que merci ba ono so ba soutenir ka chaîne na biso BTV3 oya bo s'abonner ebele nous allons pour la soutien et puis on a besoin pour ba conseil na bino ba mbote ya trop bo s'abonner ebele la pesi mbote nanga na babi wane babi ya bababi
en France bambote belé Mireille moi na yo leki na yo yeyo mwasi na yo yeyo donc depuis bambote belé na onos balinga biso onos basoutenir biso donc c'est ça quoi na pesi sous mbote na nga lisusu na boss nanga sans attendre que mbote zoto aussi te wala ibi na boss nanga ya sika lisusu makambo danger liso ebota BTV3 chaîne sur YouTube BTV3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 babi landa makambo bien na kati ya BTV3 on se retrouver